la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bandeko Balandia Info 16, merci beaucoup pour la confiance oyo bo pesaka biso tango nyonso po tosalela bino mosala ya malamu. Merci sika nyonso bozali pe merci ndenge bozwi libaku ya kolanda biso. Bo continuer ko s'abonner ndeka tolobaka, bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Info 16, chaîne oyo elobaka bosolo, chaîne oyo elinga koloba buzoba te, elinga kota ba n'importe quoi te. Voilà bandeko balandi ya Info 16. Lelo tosalaki musala pona bino, totambolaki pona bino. Mais esengaki ke totambola to banda quelque part pour to bando tambola katambola mais esengaki to banda quelque part. To bandaki wana na quartier Kindele na commune ya Mongafula. Kuna tokende ko sala nini? Tokendeki na koyeba bandeko na biso bazo vivre ndenge nini kuna. Po boyebi chaque mandat ndenge zalaka 5 ans esengaka misala esalema. Misala wana yango mutu esalaka ke musala population elingayo to population einayo. Mais awa nazo signaler déjà na chef de l'état président Fachi papa Fotelema. Papa Telema penza parce que etikali kaka inane poto kene na maponami. Etikali inane. Ya solo ezala misala o ezo salema mais na population pena bazo sentir te ke misala ezo salema. Population ezo sentir eloko wana penza te. Tozwine tina ngambo ya Kindele. Bandeko ya Kindele précisément na commune ya Mongafula baza na nzela te. Nzela ezate. Doso ozo vivre kuna ekoku tute ko vanda na Kinshasa. Donc moto avandi na Mbandaka akozala mwa bien ke yo vandi na quartier wana Kindele. Souffrance eza ya kosakana te. Courant yate, ma ezate, nzela ezate, de bref eloko ezate. Population kuna tato kiti, to meki ko solula na bango. Bozo vivre ndenge nini koto balobi mais koto finalement batu nyonso ba okima quartier kotika la vite. Ba msusu ba leli et pas président Fachi balobi président. Vraiment beta tour yomoko beta tour tala ndenge peuple na yezo vivre eza pasi na 21e siècle oyo mutu azozanga courant azozanga mai azozanga nzela donc azana information moko 21e siècle mais mutu vivre neti to benga ngwata l'âge de la pierre taillée ou bien ndenge ni na ebite mais po ezala te ki na lobaki kana munoko to na olobaka na munoko ka boye to landana image ya bandeko ya Kindele bongo tokozonga na plateau na biso. Mbote papa. Na mabido ya mai. Papa toka mai parce que koto mai pasi, courant pasi, tozo nyoka ma prince kute zate. Awa toza na commune nini? Toza commune Kindele kota Mongafula. Commune Mongafula pardon. Na quartier nini? Kindele. Sigo awa tomoni na bidon musika. To musika posa na biso toza ba konti batala biso commune ba bongisi la biso vraiment mais ezala bien courant kitoko
prince mpe esalama parce que bazamba tokoka lisu te oyo mpenza ya zamba koviole batu koboma batu na bazamba oyo bakonzi vraiment baza wapi babongisela biso basango balingaka te bakata zamba tozokoka te tozonyokama makasi. Est-ce que basango balingaka te bakata zamba ambango ya bango bende ya bango ya basango basomba yango tona posa prince kota kure kota mai ezala kitoko biso mpe toza na kimia parce que tozokoka te bakonzi batala biso likambo tozonyokama tala na bidon ebelaka bidon bamunene tonyokama na tomatala bangomba toza babasi tozonyokama tozobela mikongo eza biso pasi makasi yango tozosenga bakonzi babongisela biso mpe batindela biso courant mai ezala mbote papa. Tomoni awa na CMI awa toza na komini na quartier nini toni toyeba. Ato na komini ya Monga Fula. Quartier Kindele tokoka te tala koto bomona te. Prince ezate avoke na bomata bangomba pe na distance bokende penati prince kuna distance tokoka te bazamba okoboma batu. Ba mama babima ba 4 heures ba koka obima te point so babimi kolesa batna babeko bamba babambu ba sango bazana kati kuna bazolinga te bakata ba matiti o donc tokoka kate moi ezate pona mai to sena bino bobongisa biso ba mai ba courant pe courant ya c'est moi faible TV ku to ta te bila malili moi sala ezate toza posa botie biso ba pompi ba poto pe po ba courant e fanda kimia awa toza na quartier Kindele. Quartier Kindele. Kota na zamba monastère. Ndeko mbote tata. Tomoni awa. Toyeba toza na komini nini na quartier nini po na babida mai. En tout cas yaya nanga toi na komini ya Monga Fula na quartier nini Kindele. Na quartier monastère. En tout cas tokemba mabe likambo mai oyo mai kura koto pena toza nango te tozonyokwa fort koleka tala ba mama nde banyokwa ma koleka na ba bidwa mai koketoka musika kokenda pe musika en tout cas epesa na pasi. Bonjour. Epesa pasi makasi. Nan bango bazoyeba masolo ngo dolo. Bon souci na biso ezaki babongisela biso pe courant ekota mai pe kota po to mona pasi te ya kokendaka misika po to kenda kozwa ba mai misika. Koto ata compagnie pe ezate ata iloko malunga pe na mboka na biso ezate do tokemba mimi kolia mimi nini tala na ndinga na zana ana makasi na nzoto me nazo nyokwa na ndaku bulo ezate mena chauffeur do moto ezate car pe ezate likolo nini ba misale ezate en tout cas toi na posa ke so ba compagnie eza na koza na ero na ndaku te bakochela nga mutema na compagnie moko buike te yaya wana asala bien te maître wana mécanicien wana asala bien wana nde bachela nga mutema ipesa nga pena bisengo na zwa pe mbongo bien mais siko ndenge to nyoko mabuye donc omona te to komi na suka liwa Fatibe to komi na suka liwa yaya salela biso makambo ke biso pe koto tozala bien misala ezala ba mai ekota ba courant ekota donc wana nde to développer à l'aise to développer makasi vraiment.
Mbote. Tutomoni awa tolito iba kombo nani? Kombo nanga Bangala. Tozana komi nini na quartier nini? Komi na Monga Fula quartier Kindele. Kindele. Tomoni bakoto est-ce que ezana problème ndenge ya nini? Bo biso koto tozana souffrance kaka ya mai tala nanu mai bato bazomela. Donc il fallait baya kubongisa biso mai batela biso ta ba forage. Est-ce que koto il pe ezali benzela camion ezali camion pe ko yati na porte ndako. Bon pour na ba courant. Bon courant pe ezali bien te. Osana yo ezani pe posa ni ba bongisela biso courant ba bongisela biso pe mai po eloko eza nécessaire eza mai courant. Est-ce que mai o ba amela rango bien o la misala mai ba melaka basala ka musala yo moko ta nanu mai ndengeza. Awa tozana commune Monga Fula quartier Kindele. Mais tozana pasi ya mai pasi ya courant. Bino mobotala ndenge bana bazotoka mai tomelaka mais mai eza vie ya mutu. Bobongisela biso ba mai bobongisela biso courant. Vraiment tozana pasi en plus ba route pe eza mwa mikakatano fort. Ba balabala mwa mikakatano ezali mais mai vraiment tozana posa nzela pe posa courant pe posa vraiment. Mbote papa. Komonyo na bilamba o sokola. Po anda ku ba pompe zali bien yo koye ko sokola bilamba awa. Déjà pona ni. To uta ba pompe zate. Awa ta ba forage pe zala na ngote. Mai ka ngomoni to saila yango ka to lambela ka to mela ka. Do makambo yesu sala ka na mai o ndo mona. Mai ezate ba courant pe ezala na ngo pasi. Nzela pe eza parce que nous ambition na nzela mais nzela ngo ba bengi esala ebuka nzela ba moto ekota na pasi mituka ekota na ngo me na pasi pe omona banzela ya bien ezate courant pe ya bien ezate mai ka monika mai ndeza yango nde to saila to mela biso nyoso na Monga Fula eto zana abo na quartier pe Kindele mais ta place to za pembeni ka ya campus abwe betidia pe bele bazala ba aba futela biso na ba nyoso ba mai to mela ka yango. Boto ebite so ba konzi ba mona akoto so ba mona akoto te ba député pe to mona ba ngopete. Mbote papa. Tomoni awa. Tunito iba tozana komini. Tozana komini na Monga Fula. Quartier Kindele. Nini ezo déranger bien na quartier. Papa awa tozo souffrir mai nde passe awa. Tala mai tozo mela yango na kuna ndevi na biso ezaka mai wana zo mona kalamu. Soki mbule beti mai o baby tozo nyoka ma mai passe papa nde problème na courant. Courant tozana ngo ya mabanga mais yaka chaque jour te to ça après une semaine to la na courant jour moko tozana passe ya courant na mai. Bon biso a vraiment problème eza makasi surtout makambo etali mai
biso a toza na vallée tozoluka mutu oya koyiko sunga biso na kindele awa toza na ba pompe te to vivra na ba forage ndeti batu bazana ba malueka ndeti na bazamba donc vie oyo baninga misuba vivra biso to vivra yango te ana kindele ya mibale lisusu toza na vallée biso toza na ba bilanga to salaka to lesa ka population même mokolo moko te bakonzi baya basunga biso kete mwa ba graine ndenge zalaka mwa ba arrosoir mwa ba biloko ezate tozo souffrir na kati ya kindele me biloko ezo lungwa awa ezo kelesa population banga balemba ba matete partout biso pe esi to lembi to lingi to kimaka na biso quartier oyo po to mona ke bakipaka biso te yango moni na ekolela epa ya bakonzi bon mekata ko raisonner biso muki en tout cas nde to loba boye ekoma tati pa président Fati Beton yoka biso oyo bana na yo tozo souffrir na kindele ça ne va pas ba ministre botindi bakonzi botindi solution ezate toza na posa yo moko papa yaka kape na ba terrain oyepe na kindele otali boye quartier za kobeba ndeti awa toza na libulu moko erosion ezoboma kindele erosion oyo ezo risquer ekendeti makaya soki comme makaya ekundi kimwenza wana yango to wana posa boya kape ko visiter biso to vivre bien ba vie o to vivre oyo yango te mbote tumonyo tozana komini tozana komini na mwa fula quartier kindele asko passe na bizani passe ezebele eza makambo ya oluba mingi eza te eza en fonction nini maya awa eza te maya malunga awa eza te ozomona pe misala pe awa pe eza te to sufi makasi obacho bakonzi obanini wana awa penza to sufi makasi to sufi makasi talanga musala nanga na salaka eza tangusa bukoko ngana salaka ese wona eza musala eza musala ya malunga te. Pasi na biso eza ya mai kure eza te nzela eza te badepute oyo biso tovote toyebi te na parlement bazokende kaka mpo basunga baboti na bango mpo na nini bakoya koluka bavoi mpa na biso bakoya kokosa biso na mwa liputa mwa bassin bapesi biso tant toke tovote bango baolobela biso na quartier te na kindele toza na nzela te kure eza te mai passe tala nde na memi kutu mai na mutuna mwana makolo ngulu na uti koluka mai mpo mai eza te badepute baosala nini na parlement baoloba nini yango na 2023 depute oyo akoya mpo tovote bango mpo babongisela biso nzela batela biso mai na courant soki bayeba kosa biso na bilamba tokovote bango te mpo na nini mbote te tokoloba nini mboko eza mabe makasi tozokomprendre bino te tala ndenge tozokomona otambola na basaki oyo eza mboka te fo bokata moto na moto aza part na ye mboko fo bokata moto na moto aza part na ye mpo makambo ozosala eza bien te bon tokoma olela tokoma osouffrir tozomema mai na motu bangomba nzela eza te kura eza te tokoma ovivre ka bongo kura eza te na mboka na biso na quartier ya monga fulo vraiment kura eza te nzela eza te mai pasi bolingi kobongisila biso te nzela eza te nzela malunga eza te papa tozonyokama koto pasi na pasi kura eza te nyonso pasi papa tozosouffrir makasi bakonzi baza wapi baya kotelela biso likambo papa siko bongo koto banzela po bokende wenze na bino eza nzela eza te tokendaka rond-point nzela pasi ozwi transport ekei netina campus nzela malunga eza te bangomba papa pasi koto mwaye te.
Voilà, tozongi déjà na plateau na biso nde balundeko tolobaka ka télévision eza radio te bino moko boyoki pe bomoni ndenge population ezo souffrir. Bamiso balobi me ba député auto vota bosalaka musala nini. Effectivement ngai pe na mitunaka bandeko ba député to vota musala na bino vraiment ezalaka nini po ata totali bino na télévision. Ata bozo sala ba loi soki ndenge nini ata bozo voter soki nini sur terrain eloko ezalaka te. Ya ona sepeli maloba moko mama moko alobi wana alobi avant to voter bino do to chela bino nanu bosala na nzela boko tila biso nanu mai boko takura après to kotala siko nani to voter mboke ko vivre boete pasi eleki. Ya ona zoluba nazo ko s'adresser na numéro 1 ya mboka Président Fachi, j'espère que information oyo, toba image oyo, et comme la ba service na yo. Et que la malamu papa au beti tour yo moko okende komona na misu nini oezoleka na monga fula précisément na Kindele. Na monga fula wana bazo souffrir ya kosakana te. Merci na bino nyonso oyo bolandaki image oyo pe na confiance bozo pesa biso na pesi mbote pa papa kiyedi esika ya zali na pesi yo mbote na pesi mbote na papa Nkanza na pesi mbote pa ya mona mizo wenkiambi zo wenkiambi mikole belende kozo benga penate na pesi mbote epa ya Dems Ndamba wana na États-Unis Patrick Valencio bambote na yo na mama Liliane na pesi mbote epai ya ndeko na biso frère Richard Madeka wana azali na mboka Angleterre na pesi mbote esika zali bo continuer ko s'abonner na Info16 na pesi pe mbote na papa na biso dada na pesi mbote esika ozali mbote pe na Papa Nzuzi esiko zali na pesi mbote papa Nkanza bébé ikoka na bosani yote na pesi mbote esiko zali vraiment bandeko bo continuer ko s'abonner pe bo partager ba émission oyo bo tokozonga pe lisusu to promettre bandeko wana tokozonga kaka lisusu kuna na bangambo mosusu po eza munene bandeko Kindele wana nde bomona ngo neti ebomba mana kati ya zamba eza munene et puis bato bazo souffrir makasi kuna. Merci na bandeko nyonso bo continuer ko s'abonner to monani mikolo mezali koya. Notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation